ngai nazana confesse ba mama chateau papa yo tu veux d'abord m'asseoir maman chateau et comme ça Wana kimia papa. yo zo na ma mère c'est mimi a ibsa yo Ba maman chateau rouge. basula Ba maman social. Ba maman chateau rouge. yo Ba maman makambo. depuis ka boire ba fort Maman chateau rouge. Oh mère na biso maman social ba nzamba ba maman ba na poto ya tongo. Maman chateau rouge. Na lela bango fort. ba on ba foulé beau volonté on va foulé beau Tiki. Pourquoi tu le côté? Tala, maman n'a pas. Non, tu vas l'embrouiller biso. Oh, bilingue ko. Oh député. Jamais la faute. Jamais. la soye masona tika to bete maswa bilamba Toi na temps et ça junior. Tu en as père on a tout Oh bon, tala, vai à toi, ça vient tatu monza junior. Pour mon mboka ba video na osolo la so atambula mbungu likuya. il Aye a tema aza moto opposition. Ah moto malamu. Moi bilingue wana majorité ça dit son comprend bien moi ba tatu wana ba su de ba idéologie tourne à poto ba na poto mais ba pouyer na yo ke liso mami ile la yo bena c'est mimi na Mimi alemba na ndenge à côté makambu ya tatu on voit c'est à coup de Miguel alemba m'dabsinga qu'est-ce qu'elle pose sur là je t'aime sur le display on va sa base cette fois-ci na Congo on a pas changement oui même position opposition Comment tu repères ba tutu na Congo ba ti opposa poids so ba partir à la majorité ba nani zo la ba la ba komina parler donc voilà tout j'ai supplié il y a qui va na pota le quartier qui va campagne ba campagne ya mbongo wa Congo vous ne voyez rien so yo on bon ba la ba ro bilenga bana mai tala bo fongola misu la misu to kola oh comment bo ka so fa ezamfa ite ya yo yo so makambo ya sélection na mboko eza c'est ah c'est la ashko nous va crier na hotel ba ken na papa na bino on va 100 francs 20 francs sur mon look mon 6700 de battre on va toi tu montes à la fois parce que tu vois ça na pas bon ça on va qui d'ailleurs ba liste ko bon ko pour la paix on va bilingue to ya les motos ya baye yo so faut kuta ne des jours c'est bas c'est ça na sufine wa ka on va faire oh wa bi bas de kemba Ochoka no côté. Yo choka no côté. Yo ça la la 500. Ya no. Nzabenga. Yo asoma. Como ça la pibu de mama. Nani nyamo na bote. O pisi na ba share de pour na jeto. Pour ma cam na mu na téléphone no. Tu as pris le téléphone, on va charger. On trouve aussi le téléphone. Et bon, nano tozana basi. Ok, pour gaffer. Et na gaffer nani. Mais oui. Comment mutu na go chombo au charger. Le mutu na zu chomba pesa ke charger. Il faut qu'on l'application. Bon mutu na nga zampaya. Ya zampaya pa na nga. Te maman. Eh, total na ba téléphone. Ah, total na ba téléphone na. Ako simba ngo faut. Ah, maman wa buzoba. Buzoba ni pesa na téléphone. Pesa téléphone ko ni ngo pesa la ba je mu ko nga vient là na pe bino téléphone nga bo ke charger. Petit mo ko tala biloko nga na kama. Ah, vite, nous pardon. Au coup, si tu n'as pas photo, attends, au moko. Ce que c'est? Téléphone à mon tour, vous avez pas photo, faut y s'engager. Tout est là, Nati. Petit. Mais on va voir, on a bissot. Bon, on s'en va. Mais on va voir, on a dit. On va faire tirer, on va un abino. Dans son auto, la veine, à côté de la chambre, on a pour ma photo, abino, vous téléphone, vous filmez, vous caillez, vous caillez pour ça. Oh bon, yo petit. Oh bon, non, non, bibo. Yo kana yo pe na to na na pe. To wana bo kana na. Oh bon, député. Oui, bi député na ngatinga bima. Yo pe kana lemba ko za na bo bien. Bo mwenza. Obi ko mati niveau. O mati niveau. Je vola na kana za bo ngotinda lemba muna tambola. Yoka, obi ke ba yo kana no. Obi ke jana pa na bo bien. Petit. Obi na boule ko lo pa bo a faire le bo ko. Yo ko le bo mbana. Ena sosa kaka. Bon rien. Ah, j'ai bâché na moi. Oli. Na melango ka. Ozala mo mo so la mo mobile te. Ko ka tete mo bien ko viendo za. Oh viens là, petit. Viens là.
LPP viva! Viva! LPP viva! 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 LPP viva! Viva! LPP viva! 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 Nayem c'est que bino makambo eza bien. Papa kende ki azalaki awa te. Mais asali biso surprise. Turo so papa azongeli biso. Ayi uto na photo hein. Mais azongeli biso so na cimetière. To yeki base eza ya kovanda. Oui. Yango moni papa ye azala makambo koloba. Papa, à vous la parole. Mais vraiment, merci na base na ngai. Na oyo, na soutien na bino ndenge bo soutenaki ngai na ba élection eleki. Na lekaki. Bo monike da kende ko vanda pe na Europe. Lelo na motambo na ba kara danser. Et ça pour na ba voix bo pesa ki ngai. Moi je viens de l'Europe. Lelo pe na ba projet sur bino base na ngai cimetière. Non, quand on a vu nos jeunes dans le cimetière, on a tout dans Los Angeles. Comme à Los Angeles. Si. Donc, mon mobile qui toque un grand garçon à Congo, a comme il a âge à 30 ans, 40 ans, à Ibata Johannesburg. On a bolo baké, majorité de Zofinga congolais. Tala mutuna âge à Kena Manianga, pas embêter la honte. Manianga, c'est rien. Excusez son excellence. Malgré Nini Oussila. Papa, tu yambaro à chaque fois. Tu as na yo awa na cimetière. Et le jour car na 2006 pa. OK vous vana na ko. Tu as biso député. Deuxième tour FC biso ke bo la calme. Na usala prince awa, na usala prince yi ke ku tout la ti et tout ali yi na mbudi wana, on a sali prince. Mais tile lo tika inachevé. Usali le côté. Troisième question. Biso pe lisusu. Okunda mabulu courant, okosoma ba câble pour tout benda courant. Papa tile lo tout monde le côté. Azui bisi ba voter la ke bisika oyo base ne kuzala mais oui yo boma ba base okenda na yo et puis otika supplier et c'est supplier na yeba ki awa na cimetière papa député biso to voter ki yo so comprendre ba mai to sangana ki ato chima yele to voter yo bimi okomi député lora liboso première indice okena ma campagne otiki base ki cimetière otiki cimetière tomber mabulu zali hein mabulu banda kuna cheve ko to na to tu na tiki jeep wa na tiki jeep na sous la presse. Ce qu'on continue à lancer, base vous voter pour la deuxième fois. Et là on nous assuré biso. Base viva, viva. Nani excuse petit. Faut la era au pombe ko. Lié ki ndokina mbili viva. Merci base na ngai pour na question na bino. Le lenda o eza le lenda moko politique. Stratégique. Pour na mema bino likolo. Pour lobi ke na zwaki bo pesa ka ba vona bino na komi ko siéger na Gombe. Ah, ma campagne à Gombe. Voilà. Ata yo pe lelo yo so na pression mbongo na bina tunyo question na bi yo na sombelo lupangwa. Papa na sombelo lupangwa. Ngai. Wapi? Kongo so na sombelo lupango siko na somba wapi? Na cimetière. Yo na cimetière. Oh biche ba kunda ba. Papa yo na sombelo wapi? Alimete. Mon petit. Mon petit ne sopio. Et alimete. Charisme lo ngaka yo. Display la mutu. Diko ta para Juma. Tala. Toujours. Déjà nécessaire. Député, au lobby, il y a sous quand on est bas. Bisous pas, c'est bas. Député, ton voté, est-ce que c'est assurance? Papa, Loba. Bisous à la cimetière, ting, ouais. Ouais. Ton problème à courant, ton problème à maille. Donc, courant la maille de bon, la cap, pour mettre au Kenda Zaonda. Attends, Ziza Zonga. Il y a fait de la raté. Donc, notre monnaie ou information, c'est l'hôtel, la montée. Là, il a pas sur le bain. On a député Siré Bissot. On a le roi de député en salate. Au bas qu'elle est là-bas au Cambongo. Aïe, Sabino Siko. Au monde va poto na kenya na gloire ba stratégie. Ngai na rochate câble à courant moura venu mbabu bendi ba courate. Nga na chandi na lupangu mutu na mutu na câble na cabine na ye. Donc na ba palais tout régie des eaux et Rosala. Bon banda Rosala banda kuna mino futa ba facture na mino musikate régie des eaux na ona ndako. Pe loko pona osuki na bino. Mutu kawe telemi ya beni banda ina basaka lusu. Papa, excuse, est-ce que nga kukuchanga zilete na ngete ngona sana? Oh, ali boma. Na sengi papa. Usenga nini? Petit jarabo epwani. Papa boyoka.
loso wana bokabola des sacs na ba palais. Tu promis bango aneyo. Papa Miko azala calme. Pour ba mbongo na bino atende ba pesa bino 3000 ba 10000 te. Na oui. $20. Mami. Bon, ngai na komi kokeni. Mutuka wana ekolongwa wana soki bokitisi baloso na bino. Papa, bopesanga confiance. Bopesanga ba voix na bino. Ngai na décevoir bino te. Papa tu papa keso suka na ninga mabete. Po batu nyonso batulinga mama kolia, menga na tuna mamolia te na za intelligent. Ninga tuna bo est pour la machine à voter koki. Ya keso moto ya. Mafuta machine à voter. Si machine à voter. Obino ne ba batu o boza déjà na parlement. Bo vani na vie wana ya made papembe. Ya nto mito yeba est machine à voter zali. Ya keso clé. Na kangie merci. Na sambwe. Merci pour la question na yo. Petit. Machine à voter ezali. Boko voter. Papa, moi la truc question claire mais na moni place moko te na centre moko même ata machine na comité mais to komi pene. Te. Machine à voter ezali. Donc isa machine moko to za ko employer ngo na ba système moko électrique. Mais bino bo comprendre on te ça c'est électrique. Donc il y a partir ba panneau solaire et fongoli bato donc babilo ko na to ko na la poto trop. Petit le monde peut un bateau électrique. Yo c'est l'électrique. Yo yebi ga big te Emmanuel. Bon, merci to téléma. Bokene bok zabilo na bino. Eh papa ye. Allons ginaye. Nani la tuni display. Petit elle est là pam. Attends comme t'as la maladie du sommeil. Bon, nenge za boye, ba tie o azala témoin. Bon, suka lali na ye, na bureau wana, ba tumcho so bazo. Café oza. Nde boalo yangwana. Vous avez dit comment on dit alors là tiens on a mon élection il faut être éveillé vous avez dit comment na bungisa ba café pour na yo merci pour na ulala honorable biso base to lingio mingi en tout cas awa to voter yo pourquoi yo ça mutu en position tout à fait tout en dans sima na yo mutu en liboso to linga qui était pour cette aventure ton a besoin de ça ni obima biso to ba témoin ton sala musala et longo bani jusqu'à présent on y a proposition on peut se le roter mais on a confiance na yo pour on sala musala kitoko oui ça la biso bien to souffre ton quartier je comprends honorable alors on a la probabilité lobby na tongo comme élection tongo na mboko ya ko élection dikambo ezali olobi ke non bino nyonso ba témoin siko eloko ezali ko kamusa ngai oyo pe azali ndaza mwaza mayele agité 2011 2006 papa ba petit ba yebi na nguluma ba député ba na bimisa to 11 mobimba ba bima ba député nani au moins petit on ça bino député honorable vous avez dit comment vous avez dit comment na kokende kolala ba yibinga ba voix café za ça mayele nani honorable nda to la pampa yo singa café effectivement quoi au moins na faut aller veiller pour na bakoki koyeba nga ba lobby élection zali vote zali biso za ba témoin na yo c'est ni pe et ça musala na bien donc ce qu'on pona yango honorable biso ni to za to bunda pona yo honorable biso la base na yo nazaji kuyeba si ser na ngai kuna ya mikili mimi alema abi boza toujours na sima tatu mwanza bana poto balingi yo pona ni oza mto opposition ba mama château rouge ba mama nyonso ngana so ba mama ya château rouge bazana papa bazana souci ya mboka so bango bazana posa nini bo posa ndi baso pouvoir na mboka oyo maloba mama château rouge ngwana petit développement honorable allez la maman pinjeo eza papa eza mama mboka eza mama pinjeo petit na so le mboka oza tribalisme petit pour que ça la toujours parce que tout ça on honorable allez la maman pinjeo on eza tribalisme mboka to boy tribalisme c'est normal tu comprends honorable awo côté la parlement tu ebi koza muluba ko mi pesa na fufute kendo sane mama mboka côté mama centre noté mais mama mboka c'est ça le problème pour ba maman château rouge ba bête qui c'est maman château rouge ba maman na ba lataka makasi ba maman sociale
bango baza bien makasi baza na sima Petit le lobby nga lobby honorable na mnoka mboka ke ata sénateur. Mandana nini? Toyokana. c'est maloba pour aza bakusa. Lokola lobby ezadi déjà élection. Toke voter. Na yebisaki bango ke non. Numéro 1600. Taso ba bosa numéro 1600. Omoni na yebisaki bango te ya wajima nkolo. Lobi eza ya wajima nkolo. 1600. Eza mulai. Et puis c'est une surprise. Na éviter sur la porte ba ko voter. Free data maman na kiacha tama. Est-ce que papa mikuwa? Est-ce que à partir la porte ba tu bicho to ko voter te ba voter te. Ba ya même mimi ma foi ya awa. Na munoko na za na Canada ayo to ko ndima ye awa. Mami Mimi Alemba aya ozala déjà. Sœur na ngakuta wazala. Honorable alongi na ye. Papa honorable alongi na ye. Alongi na ye. Oye na pelika zaiko. Honorable alongi na ye. Alekela mwana mupinja yo. Alekela mwana mupinja yo. Alekela mwana mupinja yo. Petit. Yo mwana muwenge yo. Oh mukolo, te fais en plus au caramel la chaîne point. Nani? Oh sorcier. Petit ko mankenga te. Ko mankenga te. Honorable. Il a vu. T'es honorable. Yo de la pas, j'ai la maladie du sommeil, j'ai mon gros combat. Ah, ça yo, la personne Ah, papa, quoi katani ni faux. Quoi bomige. Tandis que bah annoncer déjà voici le commencement de votre tricage. Tricage était mon messi là le Yo za no calme. Couper général mais couper Tito là to solution. Comprends? Ba tuto voter ba leki. Na si ba tuto voter ba. Ba okatana. Mboko mboka tricage. Mboko mboka tricage. Le bague ba mo ba député ba teka ba voix. Moi mboka oya. Avant de voter. Toi technologie avancée. Technologie avancée mais tricage donc ezaka au tricage. Petite surprise. T'as tout comme on a bomi bango. Nana. T'as tout comme on a leki. Nana. Eh malali. Malali t'as tout comme on a leki. Voilà nga eke dalinéa te. Voilà nga elo. Il a juste fait plasma na ngalo yenge. T'es pas plasma qui tu na bimi na kebiso boy na basi nyoso tongo zwa. Puamboa ya si. Toi mboa te avec toi mboa. Ki malembe. Mona minute venenga zubo venenga zuto venenga zuna mboka o da bina fili. Ako ya ta muto opposition aleki. Bina fili. Le problème c'est qu'il n'est pas pour ça ba soit pouvoir mboka. Mais pour la présidentielle. Allez Mimi. Nan. Ya Mimi alema. Tatu moza la guide. Si le Ya Mimi. Sinele maman château. Ya maman château. Bina fili. Ah, tatu moza la guide. Bango tu balali. Balali la national. National. Invité. Il y a même des gars, c'est plein de gars au Canada. Pour la présidentielle. Nani petit na selme surprise na 1000 francs mais to li allo sona ma desu na lingi muta donner la ngate na bimi na mboka député mais na 1000 francs ngala 200 francs pourquoi il coffre fait respecter tokei petit on maman la mingi chérie maman la gagne chérie félicitations non papa yo uzadi kuyamba honorable lokola muninga na yo ya masano nous sommes bani nanga te so yambi o mabe no feside no suis ko na sepela te fa mabe c'est que no azadi kusimba ngai tatuni nango boto na balabala boyo kusana sone mso batu tala batu bakoki kuyoka ezala mbala suka uzadi komona ezala mbala suka komeka lisusu to hein nani et puis à partir de demain il faut na banda kotambola na bagarda uzala musika hein uzadi mwasi ya niveau na ngate etendenge na komi déjà honorable uza mwasi ya niveau na ngato hein ngai fona banda koluka bakaji ya minene nalinga basi ya bambinga lokola ba Karine Manes banana e fille mwasi ya kitoko mwasi ya mbinga mwasi ya kitoko hein papa problème ni nango nzambe nango zolo ba mama bebo na ba yo koki kozala lokola bakati meta te mwasi ya mpembe amvimba to tanga to hein tatu lelo yo zui ngo ndo finanga tatu o finanga pomni te yibisa
nanu lelo moko mosala niveau note kanga na mbanga nao honorable no comprendre discours so finga ngana mdeni na fingi otezela tolongwela awa bana bakoki koya koyoka tokosalela ali bo honorable zonga nobo zonga nanu bo tatu namoni yo sakana ngai ya tatu yo sakani na ngai o fibi nga po lembi nga lelo ngo bwaka yo moni nga lilala honorable tala moniko o sakana na basi mengate ngato to edela kanga mbanga no nyama mbesi taba honorable yo lo balanga ni yo no zabo lo balanga ni honorable tanga na soni otala na soni tala na bien zoyeba mutu ozadi koloba na ye aza mutu munene ya mboka oyo na ndeni mutu munene na zonga boy zonga tatu ko sakana ngata moni nga boya nga boy te boya nga te nga boy yo boya nga ali boma ngala za mutu aliboso na boy oko zonga boy tatu ko sasa nga bana te kosimba na chizabu te lisusu na sima na kolo pela misu neni yo ko na banga ni na banga residence to na banga ni nazo pesa yo oni boko tatu ko sakana nga itene biso sakana nga te yo boya nga ndeni wona nani yo babo ngai Bernice Taylor ngando zo bana nga bongo tatu ozoyeba te bon oza déjà ezayiko nakomi koluka fali pupa ozadi komona tatu nalingi mpe nalia bamba omoni yo zela nakolakisa omoni ko yo mamosanga okisanga soni na miso ya bato yo zela na olakiso ebembe noni ya mokufa Mais petit ne yebi te sur la salle binoni. Chaque couple surtout yo display vous avez des gens. Ni pousse ko la loko yo te fait. Non. Na le mec il a 10 pouces nous il a fait pouce pourquoi? On a combien? Moi j'ai 10 pouces on va faire. On a 11 pouces que tu combien? Non, le mec il a 10 pouces nous c'est 11 pouces. Petit c'est nous il va que vous niveau mon machine production. Aye ko les caméras, vous avez na bongo tamona na bango, ya tu filme bino ka mbembe. Kaka na tene muke wana. Yoka biso papa. Siko mbongo pesa to pesa. Biso yo loba. Pesa bongo te. Toka yo très bien. C'est toka yo bien. Il est compliqué. C'est toka yo biso petit bobo que la biso 10. To bois qui 10. Yo avait na biso base to boyité. Tu l'excès le 11. Ma beza. Pesa quelque chose de rigolo. Non, je ne pousse moi je ne pas c'est normal. Oh, non je ne moko ya boko makati na bane. C'est que le problème c'est que bobe la bino, bon melisinga diamba, bon melisinga kene qui comme continuer. Moni yo. Bien merci petit. Et petit bravo. Honorable. Honorable tu na baby. Petit. Et bembe na yo. Papa, yo pe bembe na yo. Oh, bembe na yo moko na mama. Bembe na yo moko na mama na yo. Sala. Ba ko basukisi na ba pasteur na yo. Bembe na yo. Petit. Au moins yo. Baba cho. Moi j'ai tout vendu hein. J'ai vendu mes maisons, mes véhicules. Papa tika biso. Obimite ce que prend. Nabi maté. Nabi maté na pesi pour $20. Papa. Maman l'État. C'est là. Mali bosto fota ki yo. Obimate. OK Canada. OK Canada. OK. To foto. Viens là tête. Adonya mkolo bebiseka mobeso Nina ngo. Sika soma kele obese lo mo. Nina ngo. Nya wasana mtakala. Bisa moto lango. Nina ngo. Yo lipo chakate. Yo so bacheka fu bo obimisi. Obimi boni bweko. Na bien, non la tête décalée ya jaune. Décalé jaune non la tête. Petit tout mon message Lobité. Et puis on a libumu ya mapeli libumu ko mnuko za kalia kindikile na ojaka mbila kindoki ke bimso libumu na la nando ina nga ve na bien mama ko déclarer o fait 4 bikola futile le ko vebi ko mo yo boseni na bilobela oza mutu mo falo tala sankaro luki mo kese moko kaka so c'est la rapporter parole na ba donc ko makania na o da maison blanche donc ya biso zela muko bo mona ka mama le bito panzela muna mo lelo mo bo photo luka kimia ndeto za base bimbo tikali base papa faut kimia za fubo moko eza toi ne kimo photo ya système comme ça lié lié on doit faire na bandundu na yibaka ti uruda camion ndingini ubu yaka makolo na bageri mungu ngena bandundu kuna usiri tuve na kishaza le plus kuma mbanga ya maleme ta plateau ba teke ve ce que toi qui n'est pas tous on pas bana na okima mona ndako ene mo sino na bana okima mo kasa na king o kamona biso on a
Baza, pas publier. Yo jamais été comme ou là la maladie de sommeil. Ah, je sais pas dire quoi. Yo premier c'est que la faire. On accompagne bien Azouaki. Quoi Azouaki de l'année? Effectivement. Azouaki. Seni et Katia parce que député va publier. Aux autres députés, moi, il y a pornographie. On va longo lieu. C'est moi, là. On a député à pornographie. Bernice. Yaka. Azouaki déjà l'élection, mais l'État est Katia. Pour la pornographie, dans ça, honorable pornographie. Balongo lieu. Oui, moi, évite que obosa ba photo mitakana ndo tindela honorable oza mwana yo te tikanga yo sura kuni photo obosa ni otini photo mitakana ndo tindela yo mo no zaki ba photo mitakana ndo tindela ba oh tinda tu es malheureux homme olingi oyebisanga ke yo nde opublier ke ye te a publier kaka bongo nani ambiso ndoko no bimala na mère na bino eh on m'a mère na bino oui on l'a pas tala petit bout de la calme nanga le belo mo papa c'est que ba ajo yo ya kubima na ba ushuru lo bimina ye c'est que bana usala kubima na ba ndiketa mo usala na kala kama ndo na comprendre ki telema mutu no mo nzambala no kwa chila bibi par il besoin on n'a pas dit bima yo goda oh yeso yo de j'aime ça aux hommes mabe bembe la bino